Nzambe se moko ya solo ya bomoi apambola bino banso na kombo ya kitoko ya Yesu Kristo oyo Nzambe mokeli avandisa na loboko ne ya mobali oyo likolo mpe azali médiateur entre Nzambe na biso bato. Nazali kotondo Nzambe mokeli botondi mpo na libaku ya kitoko oyo apesi ngai lelo nakoka kosolola na bino mayematali liloba lia ye. Bino baye bolingaka ye mpe bolingaka liloba lia ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Liloba lia Nzambe elobi nini? Na mikolo mileki République démocratique du Congo ekotisaki demande na ye na Conseil ya sécurité ya Nations Unies po ete balongola meko oyo ezali kopekisa RDC esomba manduki. RDC eza na bitumba esengeli na mandoki po ete ekoka kodefendre sécurité na yango. Kasi likolo ya 15 ya membre ya Conseil ya sécurité, bikolo 5 to pays 5 bavote po ete balongola, bazali d'accord ke balongola mesure wana, balongola embargo wana oyo ezokopekisa RDC asomba manduki. Kasi bapays 10 ya oyo bazali membre ya Conseil ya sécurité, bango balingi ete mesure wana elongwa te. Elingi loba bango balingi ete RDC ezwa ndingisa ya kosomba manduki te. Wana eza kopekisa mboko ezali indépendant ekoka kose défendre te, RDC ezali agressé. Alors, eloko esengeli toyeba ete bato na biloko ya bato to ba institution ya mokili oyo bakoki abandone yo, bakoki kotika yo, kasi Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko biso akotika yo mokolo moko te. Wana esengeli kobomba ngo na mayele. Lelo tokoconsidere thème moko. Thème ya biso oyo lelo eza nini? Faites confiance à Dieu le Créateur et non aux hommes. Pesa confiance na yo na Nzambe mokeli kasi na bato te. Pesa confiance na yo na Nzambe mokeli kasi na bato te. Soko tolingi délivrance oyo ya solo, la vraie délivrance. Soko tolingi ete tozala béni, topambwama, tozala na bozwi, esengeli topesa confiance na biso epai ya Nzambe mokeli kasi na bato te. Po topesa confiance na Nzambe mokeli esengeli toyeba ye Nzambe mokeli azali nani. Soki toyebi te azali nani, bokasi bwaye, bonene bwaye, so toyebi yango te, tokokoka kopesa confiance ete. Par conséquent, biso nde tokozala baperdant. Alors esengeli toyeba Nzambe mokeli azali nani. Na buku ya Proverbe, chapitre 22, verset 19, elobi ete po ete confiance na biso ezala likolo ya Yahweh, donc Nzambe mokeli. Nalingi na instruire yo lelo. Mo confiance wana elingi oloba nini? Faire confiance, kopesa confiance elingi oloba komipesa, s'appuyer sur eloko, ko s'appuyer sur, ko se reposer sur, ko compter sur. Confiance na yo ndeko mwasi, confiance na yo ndeko mobali, ebombeli na yo, refuge na yo, appui na yo, sécurité na yo, esengeli ezala na likolo ya Nzambe oyo akela likolo na sa biloko biso. Donc ta confiance, ton refuge, ton appui, ta sécurité, ton assurance doit avoir pour base
socle, fondement, les dieux, les créateurs de toutes choses. Mais sa confiance naye, na moto te, na bato te, na ba institution mokili oyo te, po bango bakotika yo. Kasi Nzambe mokeli akotika yo mokolo moko te, ako abandonne yo te, ako delesi yo te. Eloko nini Nzambe mokeli azokoloba na liloba ya ye concernant moto oyo azopesa confiance na moto mosusu. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'homme qui se confie dans l'homme? Tokokende na buku ya Jérémie chapitre 17. Tokotanga verset 5 à 8. Yahweh azoloba be, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Moto oyo azopesa confiance na moto mosusu alakela mi mabe. Moto azo kamata mosuni lokola appui na ye. Pe azo détourner motema na ye na Nzambe mokili. Moto oyo azo détourner cœur na ye na Nzambe ko se détourner ngolo bani moto mona alingi koyoka liloba ya Nzambe te po Nzambe aza elimu. Yo na ngai po toyeba Nzambe mokeli ya likolo na sabilo biso esenga toyeba liloba ya ye. Alors moto oyo azo détourner oyo alingi koyoka te liloba ya Nzambe, moto wana moto mona akoluka azwa appui na mosuni. Mais tant azoluka appui na mosuni, azopesa confiance na moto, moto mona selon liloba Nzambe azali maudit, alakelami mabe. Yo so olingi olakelama mabe te, kopesa confiance na moto te. Moto mona azopesa confiance na moto mosusu. Moto oyo azoko s'appuyer sur mosuni. Oyo aboyi koyoka liloba ya Nzambe. Moto mona azali azali lokola misérable na kati ya désert. Ye akomona bolamu te. Ye azali azovanda na nini? Azovanda na esika oyo ezali lokola etumbami ya désert. Mboka oyo ezangi bato. Yo olingo za ndenge wana te, eza malamu te. Mais verset 8 elobi nini? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Moto oyo apesi confiance na ye na Nzambe akela likolo na se, moto mona azali béni. Abenisami, apambolami. Moto oyo Nzambe mokeli azali elikia na ye. Cet homme-là est béni. Ezali liloba Nzambe. Moto mona azali lokola nzete oyo elonami penepe ya mai. Tango nzete elonami penepe ya mai eloko nosalama, misisa ekitaka tina se. Chaleur ezala. Nzete na kosentir yango te parce que misisa mizali eke tina esika mai ezali. Bakasa na yango ekozala toujours ya pondu. Son feuillage reste vert. Na mobu ya sécheresse, esika mabele ezako kauka pona po moi makasi, ya kobanga loko moko te. Mais ya ko continuer kosala nini? Kobota mbuma. Parce que nzete ena ezali planté prépare mai. Misisango kitina se ya mai. Ezo zwabilia, ezo matisa. Moye ezala te, mais ezo bota. Mbuma ezo continuer kobota. Moto oyo apesi confiance na Nzambe mokeli aza ndenge wana. Aza lokola nzete oyo elonami perepe na mai. O misisami yango ekiti na se ezozabilia tango nyonso. Soko olingi ke ozala béni, pesa confiance na Nzambe mokeli. Soko olingi ozala maudit, pesa confiance na moto. Na livre ya Psaume, Nzambe mokeli azoloba na biso to pesa confiance na ba grand te. Bao bazali bakulutu. To pesa ba confiance te. Psaume 146 verset 3 à 5. Psaume 146 verset 3 à 5. Ko pesa confiance na bakulutu te. Ne vous confiez pas aux grands. Ko pesa confiance te na bana ya moto.
oyo bakoki kosauve yo te. Nzambe ayebi ezala bagrand ezala bana ya moto bazali incapable ya kosauve yo. Verset 4. Mopepe na bango soki ekei esala nini bazongi na kati ya mabele. Moto ngo akozala puissant ndenge nini, ekozala azosala bato azobanga ye ndenge nini. Liloba Nzambe alobi ntango mopepe bimi ake wapi azongi na mabele. Il rentre dans la terre et na mokolo mona ces mêmes jours ba dessin na ye nyonso ezali ebebi. Mai azalaki kokanisa to aplanifiaki asala nyonso ebebi. Mais verset 5 elobi nini? Esengo na moto oyo Nzambe oyo ya Jacob azali lisalisi, azali mosungi, azali secours na ye. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Oyo azotia elikia na ye na Yahweh na Nzambe. Nzambe na ye. Azotia elikia na ye na nani? Na moto te. Elikia na yo. Confiance na yo. Eza na Nzambe ya Jacob. Nzambe ya Abraham. Nzambe ya Moïse. Nzambe ya Josué. Nzambe o tata Yesu Kristo. Elikia no zepa na ye epa ya bato te. Po bato. Ba institution mokili oyo. Bako abandonne yo. Mais Nzambe mokili. Ako abandonne yo mokolo moko te. Pourquoi devons-nous faire confiance à Dieu le Créateur? Pona nini? Et Seigneur topé sa confiance. Dans Nzambe mokili. Jérémie chapitre 32 verset 27. Elobi nini? Jérémie 32 verset tukumi bale na sambo. Tala ngai nazali Yahweh. Nzambe ya misuni nyonso, le Dieu de toute chair. Est-ce que eloko moko ezali difficile pona ngai? Eloko moko te na mokili ezali makasi pona Nzambe akela likolo na se. Nzambe alobi ke na monoko na ye que lumière soit et la lumière fut. Akeli biloko na likolo na se nguya na ye na maloba maye manso masalami. Eloko moko ezali difficile te pona ye. Version ya Bible de Jérusalem elobi nini? Kana pona version. Version la Bible de Jérusalem, Jérémie 32, verset 27, elobi boui. Ngai nazali Yahweh. Nzambe ya musuni nyonso, donc le Dieu de toute chair. Est-ce que eloko moko ezali impossible pona ngai? Selon liloba Nzambe, eloko kaka moko ezali impossible Nzambe akosala te ezali nini? Ezali kokosa Nzambe oyo akela likolo na se. Tata Yesu Kristo. Akoki kokosa mokolo moko te. Bato bakosaka lokola bazopema. Mais Nzambe oyo akela likolo na se akosaka te. C'est une impossibilité pour Dieu le Créateur de mentir. Il ne peut jamais mentir. Les hommes mentent. Bato bakosaka. Mais Nzambe te. Yango Nzambe alobi awa ke ye Yahweh azali Nzambe ya toute chair ya musuni nyonso. Eloko moko ya impossible ezali pona ye eza te. Tout est possible à Dieu. Dieu peut faire tout selon sa volonté. Eloko moko te ezali impossible pona ye. Français courant ya elobi nini na Jérémie 32 verset 27. Na français courant so otangi version wana abi nga nazali Nzambe ya oyo nyonso eza na bomoi. Ngai mokonzi. Eloko moko ya difficile pona ngai ezali te. Il n'y a rien de difficile. Rien n'est trop difficile pour Dieu, le Créateur. Alors, soki eloko moko ya makasi ezali te pona ye Nzambe mokili.
Ce qui est là comme quoi ezali impossible te pona ye nzambe mokili. Alors pona nini te yona ngai to pesa confiance na biso epai na ye. Ye o akosaka te. Ye oyo eloko moko te ezali impossible pona ye. Ye oyo eloko moko te ezali difficile pona ye. Pona nini te to pesa ye confiance. Ye akotika mokolo moko te hein? Kasi bato akotika yo. Ba institution ya mokili oyo bako abandonne ndenge basali yango pona RDC. Ba boy ba pekisi ke yaso mamanduki te. Ezali ba institution. Ba institution ezali composé na bato. Bato baza na kati. Bango nde bazoko abandonne RDC. Mais Nzambe ako abandonne RDC te parce que bana ya Nzambe bazali kuna na RDC. Bao bakumisaka ye ya solo bazali. Esengeli yo na ngai topesa confiance na Nzambe mokeli. Po ete ye Nzambe mokeli akosaka te ndenge na ote kolobawa. Oyo alaki na liloba le akosala yango. Akosaka te. Tokoki ko vérifier yango pona biso moko. Toyeba verset wana tobomba ngo na mayele mabiso. Po ete moto ya kokosa biso te ke Nzambe akosaka. Non, c'est une impossibilité pona ya kokosa. Na Nombre chapitre 23 verset 19. Nombre chapitre 23 verset 19. Nzambe wakela likolo na se azali moto te po akosa. Bato nde bakosaka na ote koloba ngo. Nzambe wakela likolo na se azali pete mwana ya moto po se repentir. Bato balobaka Nzambe azali moto. Bazo contredire Nzambe ye moko. Ngai naza auteur ya Bible te hein? Nzambe ye moko azali auteur ya Biblia. Yenda ayebisa bato bakoma. Maye Moïse akoma eza Nzambe mokeli nda ayebisa akoma. Maye Esaïe akomi ezali Nzambe nda ayebisa akoma. Maye apôtre Paul akoma ezali Nzambe nda ayebisi akoma. Moto moko na moko akoma Biblia azwi inspiration, révélation epai ya Nzambe pa akoma. Moto na moto akomi na vocabulaire na ye. Kasi ye Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko biso ye nazali auteur ya Biblia. Touti kotanga na verset 19 à Nombre 23 que ye Nzambe azali moto te. Pa kosa azali pe mwana ya moto te. Pa bongana. Oyo alobi akosala yango te. Nyonso Nzambe a déclaré oyo alobi Nzambe ko akofaire exécuter yango, akofaire arriver yango. Pona nini? Po touti kotanga Nzambe akela likolo na se azali moto te po akosa. Azali pete mwana ya moto po repentir. Nzambe o akela likolo na se na biloko biso azali digne ya confiance. Esengeli topesa confiance. Ye oyo epona ye toza na bomoi lelo. Nous devons lui faire confiance. Lui de qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ye Nzambe o akeli likolo na se azo rassurer biso que jamais ye ako abandonner biso. Akotika biso te. Ye Nzambe mokeli ya likolo na se ye azokamata soin na biso na makambo manso, donc dans les moindres détails. Pona nini? Po ete eloko moko te ebombami liboso na ye. Omoni suki na yo na mutu na yo. Yo yebi nombre nango te. Kasi Nzambe akele likolo na se ayebi nombre exact ya suki na yo. Yo yebi nombre ya ba minzoto eza na likolo te. Mais ye mokele ya likolo na se ayebi nombre ya minzoto na kombo na bango. Yo yebi nombre ya bato baza na mokili te. Mais ye ayebi moto na kombo na ye. Mais bao bakobotama dans une seconde. Alors pona nini kopesa confiance te. Ye akotika yo te. Ye ayebi ba aspect ya vie na nyonso. Ezali malamu opesa ye confiance. Ke opesa confiance na bato. Parce que bato bazali limité. Bato bako abandonner yo. Ba institution oya mokilo ezali composé na bato bako abandonner yo. Kasi ye mokeli ya likolo na se ako abandonner yo mokolo moko te. C'est très important opesa ye confiance. Ye
arealizaka bapromese na ye nyonso. Manso ya laki tango bato bazondima malakama na bapromese nyonso wana mazosalama na bomoi na bango. Alors ndenge nini yo na ngai esengeli topesa confiance epai ya nzambe akele likolo na se? Ndenge nini? Comment devons-nous nous confier en lui? Proverbe chapitre 3 verset 5 à 7. Pesa confiance na nzambe mokeli na motema mwa yo mobimba. Osappuye na bwaya na yo te. Verset 5 elobi que confie-toi. Nzambe azoloba na yo individu, yo moko. Alobi te confiez-vous. Non, abi confie-toi. Toi eza yo individu. Donc de commencer de komobali. Confie-toi na nani? Pesa confiance na nzambe mokeli na motema mwa yo mobimba. Tout ton cœur. Ningolo ba 100% à motema mwa yo. Ezali te 50% à motema mwa yo. Ezali te 99% to 99% à motema mwa yo. Mais motema mwa mobimba. Motema awa ezali motema o epompaka nini biso makila te, hein? Motema nzambe azoloba awa ezali motema ezali esiko tobomba ezali siège ya vie personnelle ya biso. Ezali esiko tobombaka makambo masusu tolingi ko partager on na bato basusu te. C'est ce cœur-là. Tu pesa confiance dans nzambe na motema mwa biso mobimba. Tu pesa confiance na motema mwa biso mobimba. Alors, excusez-moi, comment vous pouvez vous confier à l'Éternel de tout votre cœur? Ndenge yo pesa confiance na Yahweh na to na nzambe mokeli na motema mwa mobimba. Suite à verset 5 lobi. Elingi osappuyer na boyang boyote. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le bazam lobi ningona. Tout en asiko verset 6 et 7. Il y a Proverbe 3. Et lobi nini. O reconnaître nzambe mokeli na banzira na yo nyonso. On veut dire que quelques voix, non, toutes tes voix, banzira na yo nyonso, o reconnaître ye. Alors tant ozo reconnaître ye, ozo te liboso, ye ako aplani, ako bongisa banzira na pe nyonso. Verset 7. Ozala sage te na miso no moko, kasi banga nzambe wa keli kona se ko banga wazali ko linga ye ko kumisa ye ko respecter ye et puis o se détourner na mabe tango moto tango yo lingi ye ozo adorer ye ozo respecter ye yo ko linga te ko sala mabe. Nzambe atalaka nini? Nzambe atalaka na kati ya motema. Nzambe ami s'intéresaka te na o eza libanda. Biso bato totalaka libanda, tozomi intéressé na libanda, mais nzambe te. Na 1 Samuel chapitre 16 verset 7. 1 Samuel 16 7. Nzambe atindaki Samuel akende ko oindre mwana ya Isaïe, donc David, roi na place ya Saül o nzambe a rejeté. Alors tango Isaïe a convoqué bana baye mwana na ya liboso il y a baye Samuel amoni aza costaud, géant, tout ça. Il y a quelqu'un qui est nzambe aponi. Nzambe alobi na ye, alobi na Samuel, ne prends point garde à son apparence. Kota l'apparence na été pe auteur ya taille na ye, kota la ngote po ete ngana rejeté. Nzambe a considéraka te mai moto azo considéré. Moto atalaka o ebetaka na miso. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, kasi nzambe mokeli atalaka ne na motema. Nzambe mokeli atalaka wapi? Na motema. Alors, eloko nini nzambe atalaka na kati ya motema ya moto? Proverbe 3 verset 1 rezolo banini. Proverbe chapitre 3 verset 1 lobi mwana na ngai kobosa na mate ya mangai te et que motema na yo ebomba mibeko mi ngai. Voilà, tango nzambe azotala motema na yo azotala mibeko mi ye, liloba lia ye o ezakuna na kati. Nzambe azotala motema yo maloba maye. Mibeko mi ye ezali kuna. Na tina wana esengeli obomba
motema mwa yo koleka biloko biso. Ekomami na Proverbe chapitre 4 verset 23. Proverbe 4 verset 23. Bomba motema mwa yo koleka nyonso eloko nyonso po ete motema na basource motema mwa yo nde bomoi ya basource ya vie eutaka nde kuna na motema mwa yo. Car de lui viennent les sources de la vie. Na motema mwa yo source ya vie eutaka nde kuna. Parce que maima so ozokanisa eutaka nde kuna na motema. Tokende na Proverbe 28. Nzambe na Proverbe 28 verset 26 dit que celui qui a confiance à son propre cœur est un insensé. Motoyo azana confiance na motema na imoko azali insensé. Etamboli otozo tamba selon eyenge bien le banza ya mokolo na mokolo lokola yo zo sala oya yo pa nzambe akosala pe yayi yo zo sala pa na lelo nzambe akosala oya yepe na bofungole yako ba porte ya mabenisi ndenge na ndenge. Eloko moko esengelo bomba na motema ete quel que soit ndenge nini c'était motema yo motema mwa yo okomona toujours la lumière au bout du tunnel. Donc mwinda kozala toujours na tunnel okomona yango. Proverbe 22 verset 19 à 21. Le temps arrive verset 19 tout à l'heure là mais tout le temps on lisusu pour être confiance et se reposer sur Yahweh. Na lingi na tangisa yo lelo. Ngai na sine oyebi teke na sine na ti par écrit na makomi ba conseil na ba réflexion. Nzambe mokeli ati ba conseil na ye na ba réflexion na makomi pona koteya yo makambo ya sûr, les choses sûres, ba parole ya vrai ya solo po ete okoka koyanola apa maroba ya pe ya solo na oya kotinda yo. Voilà. Confiance ezali tributaire na connaissance le ba nzambe. Omoni po okoka kopesa confiance na nzambe mokeli esengelo za boyebi aliloba liayi. Peu importe situation yo ozo faire face nango, peu importe bonene ya défi oza nango, nzambe yo akeli kona sa azali refuge na biso, azali assurance na biso, azali appui na biso, azali rempart na biso, azali force bokasi na biso. Akozala toujours présent pona ko apporter nini délivrance na bombe na biso. Ye nzambe mokeli akotika biso mokolo moko te, ako abandonner biso mokolo moko te. Motu nyonso azopesa confiance na nzambe mokeli na botambolaka eyenge bene na liloba ya ye akozala tango nyonso beni pe akozala na bozwi. Confiance oyo absolue tozana ngo na nzambe mokeli ezali moko ya ba solution ya nzambe oyo akela likolo na se tozoko proposer na baoyo bazoko linga ye kopesa confiance na ye me na bato te. Biso topesa confiance na biso na nani? Esengeli topesa confiance na biso na nzambe oyo akela likolo na se kasi na bato te. Esengeli topesa confiance na nzambe mokeli na motema wa biso mobimba tosapuye na sagesse na biso moko te po ete mutu nyonso oyo apesa confiance na nzambe mokeli azalaka ntango nyonso beni. Bato na ba institution oyo ya mokili oyo ezali composé na bato bakoki koabandone yo, bakoki kodelese yo, kasi nzambe mokili akotika yo mokolo moko te, akoabandone yo mokolo moko te. Na tina wana esengeli topesa confiance na nzambe mokeli ya likolo na se na biloko biso kasi na bato te. Nzambe akela likolo na se na biloko biso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.